Bon, ba jeune fille nyonso o baza na réseaux sociaux. Bino tu boya koyokela ngai. Guinéenne, sénégalaise, malienne. Si tu parlais de draguer, tu veux le mariage, tu es chrétien. Elles vont refuser. Mais elles épousaient les blancs. Les filles les plus bêtes de la galaxie. Je ne comprends pas. Donc le blanc, il est quoi? Il est vietnamien. Ou bien il est bouddhiste. Le blanc, là, il n'est pas chrétien. Il n'est pas chrétien. Tu vas voir une fille sénégalaise va refuser d'épouser un gars africain qui est chrétien. Genre peut-être il est camerounais, ou il est congolais, ou peut-être il est autre chose. Po makambo na koloba. Soki boyoki ya bapara na bino, eza grave. Ebongi boyoka ya ngai. Ya ngai nde, eza bien po na bino. Nazokosa bino te. Tous les jeunes, bana basi, o nazolobela. Bino mbwana danger. Bana mibali, kembo na yawe. Bino bana ya basi, oui, oza na danger. Siko likambo yango na koloba na bino, bapara na bino, bakolobela bino ndenge mosusu. En bref, bakobakisa bino danger. Eza likambo etali bolingo na kobala. Bolingo no, mobala linga yo, copain, un jour po bala. Alors, bolingo elakele kwa kitoko, ndenge wana te. Alors, bwana danger na likambo wana. Aigle! 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 Ata oza mwana ndako to mwana libanda ndenge moko. Ata papano na mamano baza bien éduqué, bapia ko éducation ya kitoko ndenge moko. Makambo tu bakolobelo ekotia na danger. Kaka ngai ndenge kolongolo na danger. Bon, soko kolanda nga. D'accord, oza prêt à kolanda nga. Alors, zano calme. Mbote ba papa, ba mama, bandeko. Mbote barando na barandonete. Mbote batoyo balingaka rando na ba oyo balingaka rando te. Mbote ba jeune garçon na ba jeune fille. Mbote bana mike na ba bébé. Mbote ba Sainte Honorite, Sainte Thérèse, Sainte Ingrid Kabongo. Bon, bolanda ngai na bokebi nyonso. Ba jeune fille bobotami na 2000 ans. Nazolobela penza bano bobotami kobanda na 2000 ans. Donc, makambo yo babanda koyebisa bino eza avant 2000 ans. Ya ba 1900. Ya 19e siècle. Bino bozali bana ya 21e siècle. Alors, makambo bandolo bana bino eza bien. Boati okutanga te nazalaka te. Omona ngai za ndako bolo omona différence c'est que tokokabona kaka ebino ozobima ngaza na pale obima pe eza mabe te eza mutu na mutu omoni me ngai bamasa nyonso bayebi ngai bayebi o wana asala bavanti te. N'époque ya kala, n'époque oyo mpe ekokozala bien. Alors, bolanda nga na kokeba likambo nini naloba na bino. Bino boza na époque
makambo to ezali virtuel. Makambo tu efonctionnaka na internet. Boali connecté. Bino bobotama mbala moko connecté. Alors, makambo yo biso tokoloba na bino to bakoko na bino bakolobela bino ezali ya connexion te. Likamba bolingo ya kolingana eza ndenge moko neti kala. Me kokani te. Pourquoi? Nakende mbala moko na likambango. Bino bana basi ezalaki boye na ntango ya kala. Nga na koloba na ntango na biso. Bapapa pe bakoloba na ntango na bango. Bakoko pe bakoloba na ntango na bango. C'est de la responsabilité de l'homme de nourrir la femme. L'homme doit nourrir sa femme, peu importe si elle travaille ou pas. Vous tous vous connaissez. La dernière fois que la femme a nourri l'homme, on a été chassé du jardin d'Éden. Tout le monde connaît ça. Vous voulez qu'on nous chasse de la terre autour ici? Rien. Vous avez menti. Nourrissez vos femmes. Nourrissez-les. Elle mange et dit qu'elle est rassasiée. Tu dis que gang. Tu donnes encore. Après tu ajoutes. Nourrissez vos femmes. Qu'est-ce qu'il y a? Alors, tangu biso tozokola toya mike, tomonaka bayaya quartier ndenge balingelaka bango. Na ndenge abangaka so balingi ye. Toza komona. Nga na ye na poto awa na mboka oyo. Tobanda kolingana na bibliothèque, nete na baparke, na boîte, na salle de jeu, na école, na milieu sportif. Donc, tozaki na bisika tolinganaka. Pe tolinganaka malembe malembe. Soki pe simbi te ekozwa temps. Eloko ya très important na ye koyebisa bino. Na 1900, ntango nga nazoyoka na bayaya, na bapapa, na bakoko ya mibali bazobeta masolo, nga nabombami ata moke nazoyoka bango, to nabombami te nazoyoka bazobeta masolo ya basi. Na masolo wana baza kobeta vraiment okozomona ke mwana mobali nyonso na ntango ya kala ayebaki bana basi nyonso baza ndenge moko. Kaka elongi mutu ya différent, me tolo kati na bango banzoto na bango ase ekokana. Na maloba ya batata na bavie. Bana boyokanga eza nécessaire, eza blaki te, eza pe ba bêtise te. Nous le au bagasso va qu'on les fans na basité. Ah, bon puis nous basons fans na biso. Football bara bien. Tu fans na ndete na biso na bino. Nga moko awa na poto na génération na nga. Bana mibali pe babanda koloba kaka ndenge moko. Ata bimina mwana mwasi. Ata moko bima de ana bana basi misatu. Baza koloba kaka balaka ndenge moko. Tout d'abord, mingi babima na basi batikala komona nzoto basi te. Babanda koboma mwinda, baza waka soni, memi misusu babalani me babomaka minda. Bayebi nzoto mwasi te ndenge ezalaka. Na ntango akala pe basi bazalaki na bapoali na bango ebele ebele. Na génération na biso pe basi balaki na bapoali na bango misusu bakati misu ezali. Me mibali bazalaki presque ndenge moko. Ponga moko na koma kosolola na bato ya génération nanga. Atanga nazalaki lokola bango te. Me na banda koyoka bakambango banda koloba. Alors likambango yango wana bana.
Na ntango ya kala, ntango nzoto ya mwana mwasi, mibali bayebi yango ya ndenge moko, ezalaki avantage mpo na bino basi. Ntango na ntango ya kala, mibali baza koboma minda mpo na bino basi, ezalaki toujours avantage mpo na bino basi. Donc, nalingi naloba boye, mobali ntango akopona yo ndenge amoneli yo, na bizaleli no ndenge bokozala bokokende. Me na mokola lelo, na generation na bino, mibali bakopona bino lisusu bongo te. Nalobi bien boyokela ngai, boyokela bapapa na bino te, na bamama na bino te. Ata batinda bino, boyokela mutu mosusu te. Me boyokela nga. Lelo oyo, bino moko bozolanda nga, boyebi ndenge bokabolelaka biso, banzoto na bino, na WhatsApp, na Internet, na Facebook. Donc, banzoto eleki ebele. Nga na kokota na Internet sikoyo, na luka ba modele ya veste sikoyo ebimisika, na komona me na kozwa temps. Me soki na komi kaka na 3 secondes, mutakala ya Congo ebimi. Mbala moko na moni, Gisèle Mfui nelongi aza ndenge nini, Tolo a ndenge nini, na se aza ndenge nini. Bandeko, eza likambo mpo na bino bana lelo yo. Eza pe likambo mpo na biso, me biso si tokoli. Donc, bino bana lelo oyo abasi bozobotama. Donc, mpo na bolingo, boza na problème vraiment makasi. Po mobali achao na ndako. Na liko loba boy. Mobali akoko sepea nao nelongi. Akoko sepea nao nezaleli. Tango bokomi na mbetu, akolinga atala se na yo, soke ezali modele, oya sepelaka nango na internet. Nazoloba na bino verite, bana bochango na mutu na bino nazoloba verite. Akotala beauté ya wana, po ba beauté ekomi différent. Bana bocha tembete. Pourquoi ba mama na bino basombaka ba game? Pona libumu na ye, ezala bien no, akomba koyokela libumu na ye, soni, akomba koloba, soki na lati na maboye, na kena feti na libumu, ezo jenenga, tika na luka gen. Donc, azo bangela, propre libumu na ye. Orke na tangwa ba koko, ba mama o ba boti ba mama na bino, na o ba boti, ba koko na bino, ba bangela libumu te. Okomona ye wana oke toka mai, na libumu nezo denda, eke koto ezongi koto yo. Bazo benge pe mama mapasa, mobali pazi ye aza fier papa mapasa, na mwasi na ye. Amemie pe na fete na libumu wana pe kaka. Donc, bazalaki fier, bazalo ki pangote. Bazalo ki lango be sonite, bazalaki pe à l'aise. Alors, tango tokomi na badoni, tokomi na bilamba o ekanga, basi bakomo yokela mabumbu na bango soni. Mibali pe, a partir na bino moko basi, bakomo pona pe, mobali mwasi, fo libumbu na ye ezala boy. Bana bo comprendre muke no? Beaucoup makasi. Oh, mais quand on a il y a des fois, et peut-être on change un jour, mais n'a pas beaucoup makasi. Mais l'animation dans la épisode, mais je vais rien te donner. Papa no même akoma kotinda mama na yo, kangata gen, somba ya bien poto kende fete. Na papa no akoma banga libumu ya mama na yo. Yango bana bo fungula matoi. Okozwa copain mobali aza pea na posa abala yo.
bokoma mwasi na mobali ntango azotidie yo nzoto na yo ntango aluli yo amoni oyo mwasi abongi na ye akotala mpe beauté ya se oui mpo modele bozokaba bango na internet modele si bolakisi na bana mibali oyo bayebaki lidusu bosubelaka soki ezalaka wapi te si bayebi orke meme nga na generation na nga mibali ebele ti bakoma mikolo bakanisaka basi bazaka na lidusu moko yango mpe basubelaka mibali ebele okokotuna na papa na yo abanda kokanisa bongo soki atali mingi yo internet te naza sir atali yango kaka mpo mitakala atokimi yango na internet ekoluka yo kaka suka nango okotala banda nazoloba makambo ya solo pima na balabala soki ozalaka na poto tala babisika bamagazin oyo ekangama bamagazin wana to ekangami ebanda koteka biloko ya batata ya bamikolo soki ekangami mpo bango moye bateka susu ba DVD na baacteur na baactrice babanda kosala filme wana batiki mosala mpo eloko oyo bango babanda kosala ebanda kotekama na difficulté motu tuta abanda komona yango DVD eza kozala cher cassette cher cinéma cher bato mpe oyo bakotaka kuna bazalaki konte moke me lelo oyo motakala ndenge bana mibali na planète oyo toyali so combien de milliards alors katikati ya bana mibali batalaka na bango banzoto ofele ntina kati mpe ntina lidusu ya masuba leya koko nzoni amataka de onini babenga oni to pine alors ekojouer impact na motu ya mwana ya mobali bana ya basi nazoloba na bino verité ekojouer impact na motu ya mwana mobali mpo ye bango bien lelo okomona jeune nana koksi 30 te amelaka bimelamela pourquoi amelaka bimelamela po atalaka mitakala ya ofele mingi donc ntango aza na yo soki eloko moko ederange na motu akozwa ta moke mpo ekendeke na cerveau ndenge moko ntango akomona boteno ya se asepeli nango te donc asepeli mpe na yo te ata salingaki yo alulaki elongi na yo aluli nsima na yo aluli ndenge oza me soki nzoto no abasi amoni yango modele oyo alingi te ezala nazoloba te monene to moke wana mpe akokoloba me boza bagene ekozala toujours na mesure moko ya bien mpo boza bagene ata obimaka na bato ekozala kaka mesure moko kitoko chinoise vraiment bobenga rwandaise na chinoise lisusu malamu sikoyo eza na babote wana ebando jouer rôle yango sikoyo nena pia bino conseil nini conseil ezali na kokoloba te botika kobwaka mitakala mpo soki yo tiki bamisu bakobwaka eloko na kokoloba soki olingani na mutu omoni mutu wana alingi yo makasi yo mpe olingi ye antuka ata bokosangisa nzoto te me linga amona yo mobimba oui soki amoni yo mobimba lakisa ye mpenza nzoto no nyonso complet kobombana eloko te kobanda na suki ti linzaka nsima nango tala ye mikolo ekoya
soki azokontinue kosepela no toujours mpo soki azokontinue te tika na yo to soki omoni bolingo yango okomosentir mystique tika mpo ntango mosusu asepeli deja te na se na yo ya basi mpo babanda osepela na bote wana. Alors likambo mosusu nenda loba ndenge boza bana moko virtuel ya internet, alors kolingana na internet na TikTok na réseaux sociaux na modèle tout eza bien mpo na bino. Et puis soki okutani mpe mutu na nzela alingi yo ntango azosenga numero ya telefone, en tout cas soki yo sepeli na ye omoni mobali ya vi na yo, pesa ye réseaux sociaux na yo oza nango, pesa ye nyonso kokanisa mabe te mpo sepeli na ye omoni mobali ya vi na yo. Soki mpe esimbi te okata no relation ata azotungisa yo na réseaux sociaux okokata, sino te okoporte plainte mpo na azo abuse yo. Soki moto azo abuse yo baporta plainte. Mais bon, esala eloko te parce que bino ndenge boza wana kobalana ekozala na bakati na biloko ebele ebando senga kaka nde kokabwana ekozala nango na facilité mpo ntango mpe bokobalana bamabalo ekowumela ekozala nango mingi, me oyo ekokabwana ekozala mingi koleka bagénération na biso bato ya 1900. Bino bato ya 21e siècle ekozala ebele. Nalobi ba oyo bakozala couple bakoleka ebele, me ba oyo bakokabwana bakobakisama ebele ke na mokola lelo. Yango bino nzoto na bino atobombi yango na premier rendez-vous na mobali ya na ntina te eza dangereux nde mpo na yo. Bongamaka mpenza bien ndenge osombaka bilamba bien basous-vêtements ya propre mpo mobali amona ntango kolongola yango balingete moko ya bien, me linga mpe amona yo se na yo bien. Minda mpenza epela liboso ntina nsima, meme oza na likwanza kobomba ngo te, meme oza na cicatrice kobomba ngo te, meme oza na nduta kobomba ngo te, amona complet. Soki aboyai na yo akofinga yo problème eza te. Ata bato bayebi ozalaka na cicatrice na litaku problème eza te. Pamba te na internet batandeli biso yango, mpe bana oyo bazotanda yango na internet bokanisa te bakotula. Non, wana bapapa na bino moto bazoloba. Bana mpe oyo bazobina na TikTok bazotikala na bakaleson bokanisa te bakotula. Wana bapapa na bino moto bazoimagine bongo mpo baza bato ya 1900. Me bino bana ya 21e siècle na mibali na bino ya 21e siècle, moto abina na mokali na TikTok pa na bino bomonaka yango kaka ndenge moko mpo ezali modele bobotami. Bino bozomona teke makambo moko ebandi sika, bozomona neti ezala nango banda kala tina ba 1900. Kaka nde bapara na bino bazomona mwana azobina na kaleson nani akobala ye, ndenge mpe bapara na biso bazala komona mwana mwasi atiki libumu libanda nani akobala ye. Nazoyeba nga ntango nazala na 14 ans je crois, natelami na coin ya balabala, sikoyo tozosolola na camarade nanga mobali, fi moko aye ya mwana moke alati elamba libumu moke ezomonana kaka. Me ntango
tata kulutu na biso moko alekaki amoni nga asiliki mpo na telami devant ya mwana moko ya libumu libanda. En tout cas nazwaki problème makasi. En plus mpo mona mwana libumu libanda bongo neti nga namonaki kaka ye banda na botama ntina mokolo wana mpo bocomprendre. Me nsima nango bana libumu libanda mwa motolo ezomonana ekomaki nango babala pe. Regardez, il y a qui à côté de moi hein? À Paris, hein, je suis avec Pasteur Pétage, je suis content. Donc babala pe na kati ya Zaïre, babala pe na poto. Baza pe lelo misusu na libala, misusu pe divorce. Ndenge moko bana o bana TikTok bazolongola bilamba bakobala. Surtout bango kutu na mibala génération na bino bazomona presque banzoto na bango. Siko etikali bamona oyo bote ya kati lisusu ya sous-vêtement wana. Sikoyo bana oyo ya 1900 ya ba 90 na ya ba 80, les années 80 na les années 90 bango baza déjà na problème. Baza na problème déjà. Bien sûr bango bazomona bana problème ite. Po soko kutani na bana oya 90 ya les années 90 1990 en tout cas balobaka toujours na monoko na bango baza bana mike. Alors koloba wana eza so désavantage pona bango pona mutu na bango bakanisaka pe bongo. Siko bino bana ya 2000 ans 21e siècle bomimonaka te boza bana mike. Boza pe na enlira makasi. Boza pe na modèle kolinga makasi. Pe boza pe bato bozo boma misu ya bato. Bozo changer bato ba idée à partir de ba image na bino ya Facebook te me ya TikTok. Ba image oye na TikTok ekotinda pana mibali ba raisonner 14 fois. Siko tangu bana mibali bako raisonner 14 fois bakomi na kimia. Botala kaka ba papa na bino ba oyo ba benga na ndako na bakabwana na basi ba bomaka susu basi te eza par hasard. Ba swada susu na basi te eza par hasard. Akoko lela na première semaine bakabwana na mwasi na 1 mois na 2 mois sima vandi kimia. Eloko evandisaka bango kimia eza kaka mitakala oyo eza na internet. Eza kaka réseaux sociaux soka komi likambo boye réponse mbala moko sans que abebisa essence, abebisa air, abebisa temps balingani na mwasi pe bakutani. Donc ba papa bazwa sous avantage. Lelo ekomi mibali oya génération na bino ya 21e siècle bazwa sous avantage. Banani bapesi bangwango ezakaka bino basi. Basi difficulté na bino bino moko bopesaka yango. Bomipesaka yango. Mibali nde badondwaka likolo na bino. Mboka oyo ezala poto ezala Afrique eza nango mboka mwasi te. Mwasi azakaka na se ya mobali. Mobali adominake na makambo tu me mwasi atiaka kate. Surtout soka bwaki mobali bilamba na fenêtre to soka za mwana muke lokola bino balandie na mibali aboyi misatu alobi nga naza danger nga ndemu na kobala na boyaka mibali me mibali baboyaka nga te. Boyoka yango deja na bamama na bino. Bokomona bino moko bomonaka
ndenge bazali kuna nga na ko expliquer te ndenge moko bino tango bando sala bongo bokozala sir mobali okozali na ndako akoya esomo akoya kaka akoya me akoya kopona tina kati makambo ezalaki ke moto po asomba kwanga basombako bafungula te basombako bakanga na makasa wane sancho batalaka so ya pembe meme ikutu na kwanga ngo bakoma kofungula pamba te ekokozala makasa pamba na kati ya eloko te ndenge moko bana oyo ya 21e siècle mibali na bino en tout cas babando fungola bino na kati batala penza soki eza je complet yango bana nayebisi bino bien bozala pre na bagara munene na likambo etali bolingo apprécier la vie pona bato ba mona lokwa lelo esuki me boye ba ke lelo elikalubi obo mona ngati o nga lelo o nga pena lelo ma ya la star ma ya tumba et tout moi siko na matina talent et tout ma chérie je viens de loin donc tu musika o faut luka ko bongisa lelo pour lobi ezala bien parce que botala o nga à l'époque c'est qui ça ongai na époque o lekate na makopi na mana sikolo comme ça roba mana à l'époque za roba évasé au vimba mais comme muke bondeni sko tanga maboko milai lokwa na sala pêche yo monisko lu pasula le pire c'est ça dala linette ngana na beti basari ero o lekate ngane la plus belle à mokili nyonso na mona mokili suki le bezate seigneur ya ona za kande ko papa mbatoni use linette yo tali bigu ngana chi na mona mokili ko suki ya mokili mso ezalati. Les pires c'est ça non bien ça que kinda pour chaîne tana déjà maman mo babita be bashina na sumba chaîne tanga na 15000 et kinda pour liba oza ngwe mama biso na dimina na zona liputane na lata pona sa stage sako ngana oluka sako mana spambu s'il te plaît ukina nga sak na o pour vous dire que mokili malembi lobby et olika lelo tous en patience tout chanzambe liboso tout ira bien. Bisous. Bonjour fidèles internautes de www.elengiakomba TV. Bonjour, bonsoir, balandi nyonso ya Elengi ya Komba. Congolaise TV. Belé partout dans le monde, partout où vous êtes, partout où vous êtes, Elengi ya Komba TV vraiment. Bonjour, bonsoir, na abonné ba fan nyonso ya Elengi ya Komba Congolais TV. Bonjour à mon boss, on a appelé ça vraiment un pandi. Bonjour à mon boss, JP Kiama. Je salue mon boss Balobi, boss de boss Babi, JP Kiama. Bonjour à la Elengi ya Komba Congolais TV vraiment. Namo na zana chaîne de chaque topo ya boss na JP Kiama ta ay boss de boss ya ni amandaje donc Maxime Tolo la zaki ya boss na biso JP Kiama nzambe na ngai ba boss bazali ba boss bazali JP Kiama le boss des boss. Napesi d'abord bonjour te ba mbote belé na mon boss JP Kiama on a rosa ngisaote donc na ko lekate sana napesa mon boss JP Kiama boss des boss. Bonjour fidèles internautes de www.elengiakomba TV. Bonjour bonsoir balandi nyonso ya Elengi ya Komba Congolaise TV. Belé partout dans le monde, partout où vous êtes, partout où vous êtes, Elengi ya Komba TV vraiment. Bonjour, bonsoir, na abonné ba fan nyonso ya Elengi ya Komba Congolais TV. Bonjour à mon boss, on a appelé ça vraiment un pandi. Bonjour à mon boss JP Kiama. Je salue mon boss Balobi, boss de boss Babi, JP Kiama. Bonjour à Elengi ya Komba Congolais TV vraiment. Namo na zana chaîne de chaque topo ya boss na JP Kiama ta ay boss de boss ya ni amandaje donc Maxime Tolo la zaki ya boss na biso JP Kiama nzambe na ngai ba boss bazali JP Kiama le boss des boss.
napesi d'abord bonjour te ba mbote belé na mo boss JP Kiama wana na kozangisa ote donc na ko leka te sana napesa mo boss JP Kiama boss des boss. Mbote belé partout dans le monde, partout où vous êtes, partout où vous êtes, Elengi ya Komba TV vraiment. Bonjour, bonsoir na ba abonné ba fan nyonso ya Elengi ya Komba Congolais TV. Bonjour à mon boss, on a appelé ça vraiment un pandi. Bonjour à mon boss JP Kiama. Je salue mon boss Balobi, boss des boss Babi JP Kiama. Bonjour, na Elengi ya Komba Congolais TV vraiment. Maman la zana chaîne de chaque topo ya boss na JP Kiama ta ay boss des boss ya ni ya danger donc on va s'entendre la zaki. Ya boss na biso JP Kiama nzambe na ngai ba boss bazali ba boss bazali JP Kiama le boss des boss. Napesi d'abord bonjour te ba mbote belé na mo boss JP Kiama wana na kozangisa ote donc na ko leka te sana napesa mo boss JP Kiama boss des boss.